Pour la minute vraiment sanction et je valeur te pour comment na biso sur la chaîne na biso nga beaucoup sanctionner ngai na théâtre na ebité bo sanctionner nga côté nini pour moi bande ko bona ba WhatsApp ba groupe ba WhatsApp ba artiste et ça message na pe sabino bande ko bozaka na ba groupe bo sanctionner ba artiste bokeba botala bande ko ba na kati ya liste ya WhatsApp wa groupe wana na liste wana mona mutu muso alobaka te akomantaka te avanda kaka sui azana kapa musaka makambo elekaka groupe omoneti groupe obisaki liste ya cotisation et ça ka bato basala théâtre on a combien d'expérience na théâtre na 20 ans 18 ans 30 ans 25 ans bangonde bazo créer ba problème ki Karine ma copine to mona kutu bana mike mususu so ba bino ba parents boza bo nzambe te bo pour na bana te bo mona ba sala si akasi papa na mama kuna se ba bena na mabele so bana bongo tanga okola leki wana kutazala moi sinanga azala lesbienne nanga c'est n'importe quoi et le ronde ko maxa ko sala azonga na scène asala biso théâtre ko jouer kitoko banda jouer wana et pese ka makam atika ko na ba polémique atika ko créer yango de talibika vérité non ça vérité te a luka buzz tout ce ya lesbienne te na sala ngo pété yo ba simba to simba pété ke na sala ngo te en tout cas na sala ngo te olembula te pena ndinga ngai vivia to ba papa bolimbisa ngo ta mobali na te kamnya moi c'est comme biso basi de ya kele makasi bongo tasi na mobali bon na moi si bobota te na bota na mobali mais nazara na mobali te umole ne mbana balinga biso ari na mwasi na ye abombi mwasi na ye oyebi kaka ya mari na oyebi ne mutu na makolo te na mama na hôtel d'intérêt na yo mais kaso oyebi kaka ndeko na ngai wana la lien ndenge azala mobali na ye nga na ke na bimi na ye na osala ngo te za na SB donc na belanga na koleka te vraiment parce que banani nde plateau na te za réseaux sociaux nde ekobebisela biso mosala po toza su na maîtrise te so toa na rancune na ndeko futu ya nango na réseaux sociaux toya na koexpose na mokili so eza likambo moko kotraite na ndeko na yo biso futu ya nango na réseaux sociaux so réseaux sociaux eki nango mpe te mais toa na biso bien tosepesa bino omganga akokoma pire yo banda lelo tilobi mais ya na service moko te na kosala yo mpona trahi motu ngalaka na bamatière ebele naka baproblème Bienvenue sur Esprit la Lyon officielle télévision et MK et Yokani TV. Merci de votre fidélité. Merci parce que vous avez abonné massivement. Merci de vous abonner à MK et Yokani TV. Vous abonnez massivement à Esprit la Lyon. Notamment à Esprit la Lyon télévision qui peut s'abonner à MK et Yokani télévision. Merci à toi derrière la caméra, Vini. Merci à tous nos abonnés. Merci à nos partenaires. Merci en tout cas, la page que je posté hier, c'était mon anniversaire. En tout cas, merci. Namour Bolaksingaï, les news des stars, Vizoro Mabiala, Marie-Laure Mwaka, 100% polémique. Merci. Merci à Tonton Promo, merci. Merci à ma copine Magali Komolo, la star. En tout cas, merci, vraiment merci. Les lots dans la salle, déjà au sommet, il y a annonce Nangaï, Nazana consort Nangaï MK, Mireille, la patronne de MK et Yokani Télévision. C'est avec elle que nous allons dérouler cette émission. Et au sein de la côte, c'est pas ça, on a la carte, le Bélarani, au moins un peu intéressant. Mais attends aussi, et vous allez un peu satisfaite par rapport à l'organisation, ceux qui ne décomment pas Koufi, pas Koufel, pas fait, mais pas même de loin. Ou apprécier la organisation. On apprécie ma casse vraiment. On apprécie vraiment ma casse. La monération de la Koufi, l'organisation de du début jusqu'à la fin du Toko. Très bien. On apprécie. Merci. Tout le monde est Christian Chouga, président Christian Chouga, comment m'appelle président. Avinayo, Amina, il président. En tout cas, on a habité. Moi, je suis innocente, maman innocente. Vous avez publié partout dans ma page. Dans la Monica, il y a président Saï. Mais il y a un décorabiso, non, la Monia Hoté. C'est quoi? Ah, il y a une place, mon côté. Les autres sont sanctionnés, les autres sont sanctionnés, il y a Gabi.
nani nda sanctionner on dit ma sanction à nani ya papa Masulu to ya président Saïsa ngai au moniteur makambo comme en ordre ya biso ba comédien des sanctions que za valeur pour la minute vraiment sanction et za valeur te po to comme na biso no sur la chaîne na biso nga boko sanctionner ngai na théâtre na ebité bo sanctionner nga côté nini pour ça na nga besoin de tourner théâtre na zo ba moyen na nga na poche na bengi bandeko ba to sangani to tourner na chaîne nga peut-être ba boya bandeko ba ya te ba assister au te parce que ça na sanction peut-être na limite muto ko peksa mutu so mutu na bengo ko kende te on se comprendre pe tant on a bengi mutu na tournage ana na transport na esto bengaka ana enveloppe na esko mutu na ndi malesa bana nenzala aya musala na ete ko mutu moko pekse ko kende pa vivente to za pe belé on a so aboy oya sanction pena ko peser penate faut lukela ngo méthode mususu ba ko sala po ba sanctionner bato très bien il faut luka méthode mususu pour na ko sanctionner bato to ke malembe Viviane ngana yebi ke balatisa yo poso ya Bakuk Viviane Abakuk ba biso balatisa poso wana mutu moko ko mininga le na tonga le Viviane bobisa Viviane que Bella a pas voyagé dans maman Olive le baké le Lubumbashi oui quand même ça m'a voyage na yo quitté na informé par yo MK na SP au moni ngai tant na joki tant belé à repos moi funa zamte ma bino ba marambote tant na joki tant belé à repos muto asala ki ke bat ba comprendre Viviane akenda wapi ozomona sila muta bengisa ngai mais seulement moi 3 à 4 films pas na so na bosanité siko to no le kana be poto na leki na ba pièce na ye azaka na après tournage azaka na mo ambiance te mo achaka bobina balola loketo azaka na mo ba filme mo ba ambiance na ye alobaki yango pe na micro Bakuk boyamba Viviane pe akoti awa tourner na biso Bakuk boyamba Viviane geste wana ya osala ntango naoleka na bémission Viviane okenda wapi tomoni lelo na théâtre sikoyo nayebi te funa lobaka ya muta mutu akotinga na théâtre tofuna ta na nkombo ya ndeko abengi ngai donc mabe nango ebima kaka wana ntango nakomi kopesa ndeko na ngai sila merci na ndenge abengi ngai na bafilme na ye na ndenge na tourné moi quelques films obino bandeboyaka na baquestion Viviane osala nini arépondre nayebi te ezalaki na kosa mpo bato baolanda bayebi kaka Viviane sila mutu abengisaki ye na filme siko nayebi te ezalaki na ta na nkombo ya nani bolefesi kaka ota na nkombo ya sila mutu asali ke banazonga na scène nde yango na nde ekreelanga problème bato balatisanga nkombo ya Bakuk ya mibale apela ya mafinga mpo moi mpe mafinga likolo ya mibale ezali na bémission so naoleka naotanga nkombo ya Bakuk napesi mbeto na ngai na Bakuk nyonso de père de mère ekreelanga su problème Viviane akomi a Bakuk sikoyo oyebisa ngai faki nasala ndenge nini place wana nazanga na maloba lambe mosusu Bakuk baolimbisanga mpo baémission mosusu nasalaka na bwaka su Bakuk te mpo balatisa ngai poso moko boye ngai na moto ya division TMK ngai naza motu ya division te nakoki kokota na katikati ya bato te mpo na divise bango jamais donc soki moto ana problème na intel botika bango na problème na bango bolatisaka bato mosusu te akomi motu ya ngai nazwa na meme mafinga nde miso moko nasalaki yaleke tu te naotosala miso moko ya pasara tola motu moko akomi na se wana ntango napesi nalobi ke ngai sila na Belleville no baleka na émission te balobaka eto wana baproblème mais biso moko toletisa bango baproblème moko boye mpe ekangi bango ndeko moko akomi wana osalaka émission moko boye ofingaka soki nafingaka nalobelaka Belleville siko lelo naoloba sose nga mona koleka pena na émission mpona dénigre mutu eya ndenge nanga te donc banango na onde nini na ofixe ngo na onde nini naleki na émission na bando ofinga mutu naleki na émission bando obebela mutu mabe na osala yango te ata oboye na mvutima nde
caméra ezala na mvutuma bamicro ezala na mvutuma ekozwanga te parce que ngai na yamba jésus christ comme seigneur et sauveur ate bajournaliste balobi baye na mvutuma na bango ngai ekotaka te po bisa bajournaliste ezala na mvutuma yoka na mvutuma ti po mayele te na bémission boka na baquestion boka préparé na baquestion boka na baquestion moko boye oyo bandeko ebele ya biso ya théâtre bakoma so amoni kaka Viviane émission il faut apandela mpena makoso azali olia tiki anda mpena émission attentivement po ata lesika nini ya kokata matière mais de yo moko Viviane obike balati yo bakola yo poso wana yaki ya Abakouk est-ce que de toi-même on peut dire aujourd'hui que Viviane aza Abakouk ngai Viviane akozala Abakouk bien sûr nakozala mpe famille libota bien sûr parce que bandeko wana baza bandeko nanga théâtre baza bandeko nanga théâtre lelo Viviane soki alobi ke lelo napesaka exemple ya mokie tomoni Bella retour na bafilme ya kitoko tomoni SB retour na bafilme ya kitoko lelo soki Viviane mpe aye na filme ya kitoko banani bakozala tire eza bato wana posena moto mosusu azwa goût ntango atali kaka filme ya Bella azwi goût bato na kitoko ntango atali kote mosusu bato na kitoko ntango amoni na mpe nasala eloko mwa bien oya te akoya mpo le mosusu bato na mibale nde basali ke ye na ndota ya théâtre sikoyo na baboya bango comment si babi nanga Viviane aza bato na ndima donc poso nyonso baolatisanga na ozala d'accord nango parce que wana baya bandeko nanga baosa mpe mosala na bango emonana na miso ya bato tozala mpe motema mabe tozala mpe kameme motema mabe ndeko azosala mosala na ye kitoko te nga na boya ye nde botuni nga boyalamba te nga na nanga bakuku te na famille bota te te baza bandeko na ngai nakoke mpe na ndako na bango nalali nalie mpe bakoke mpe boye bakabeli nanga mpe nakobenga bango mpe mpa na nga baye mpe toka famille toka famille so eloko moko eza nango bie emonana bien na miso ya bato na boya yango famille lelo ndenge makambo yango ndenge ekoma kokendele wana nde da balatisi yo deja elamba wana mpe poso wana lelo bakomi bato mosusu bazotinda biso bavideo que non yebisa ye ke Bella mpe avoyage est-ce que yo edérange ye oloba déjà quelque part que non akovoyagera lisusu te to eloko nini et puis mpona nini yo babiangaka yo te na voyage et surtout pourquoi parce que Bellevue a voyagé ça voyage normal bakena maman on appelle ça dans séjour dans Lubumbashi pourquoi seulement le gens mentionné comme bon na kati on dirait yo moko Viviane on dirait le moment le monde du genre que limité à cause de première maman ou comment mais quand on éclaircir parce que on l'a tout fardeau moko boye oh yo moko on soit peut-être tant so bien mais quand on éclaircir côté wana moni ngani aza boye na bangaka mafinga te na bangaka te mutu akosala likambu po élévation ya mutu eyaka na bafaçon ebele absolument nzambe oyo koéleve yo na mutu moko boye akosi yo likambo mpo sala nini otombwama moi je suis d'accord po ndenge mpo nga bina na milieu ya théâtre nazala te po depuis Viviane oyo achange vie oyo bazala nango akomi na vie mosusu mpo naza sainte te nakoma koevite namona le mosusu mabe mobo na miso nanga mpe osalanga mabe namona ke place mo bato baoboma mutu pla baotonga bokotonga mosu ya mabe eza koboma na evitango mpo toyebi milie na biso nde ezalaka ntango bazwaka ide to mama Olive ndenge ye moto abengaka bato to biso moko bakomede tozwaka ide bon tokotisa dossier tokeye na mama place boye nayebi te ndenge esepasaka nga nazala nanga te soki obenga Viviane babengaka nga te ndenge elekaka kuna nayebi te MK, chaque chose a son temps. Esprit, chaque chose a son temps. Donc, balatianga kazaka moko boye dans le cadre d'un leka na SB na Bella na koleka te na te soki ezaka ba fanatique soki ezaka ba membre ya bureau soki ezaka moko la patron na là je ne sais pas wana sikoyo etalanga te donc nga mpe nakosala filme nabengi mpe la patona ti nabengi mpe Bellevue ya ojour peti mpo bango bamoto atombolaka moto azalaka moto aka likolo ntango bango bazozwa batemps ya kocrée bachaîne YouTube biso revient tozali na temps wana te totalaka télévision ya Kinshasa bango nde bakomai na bulu chaîne moko ya YouTube biso ozalaka succès ya Kinshasa osakana te yango na futa ngo bazali liboso ntango biso toye na nsima bachaîne ye na nsima toza mpe na nsima te
malembe ntango ntango ye permettre mpe nzambe ntango osa makambo na ye okomata mpe kaka ti donc nde nalobi kaka chaque chose a son temps donc nga mna na owela te na mpe na likanisa mabe te ya raisonner mpona moto mpo abenga na filme te non. Très bien. Lelo, Viviane, on la théâtre na Lissounine. Parce que tu as fait 21 ans. Par rapport à l'expérience, non. Lissounine, on la théâtre Lelo. Bon, non, tu la théâtre, na Lissoumoro Bozake. Par rapport à ma film, tout le monde na biso nenge. Na bino, na nias tout ensemble. Na ndenge ya monde na biso kende. Na otala ke réseaux sociaux et bebisa na biso makambo. Tozala na ba ranking na biso, ezalaka ya biso moko. Tobandaki kogérer yango me bafanatike na biso bando oyeba te soki ezake actrice oyo na actrice oyo bazwi problème le mosusu bapire ngai le mosusu pire nga moko oyo wana mpe pire ne moko akozala beteli mais ezalaki bato tute bayebake Viviane na intel baa na problème mais réseaux sociaux ntango eye nde kobebisela biso mosala nga naloba teke bandeko nde babebisi mosala to nani te eza réseaux sociaux nde kobebisela biso mosala po toza su na maîtrise te so toa na rankine na ndeko fu toya nango na réseaux sociaux toya na koexpose na mokili so eza likambo moko kotraite na ndeko na yo biso fu toya nango na réseaux sociaux so réseaux sociaux eki nango mpe te mais toa na biso bien donc nga regret nanga nazala yango ka mpo na réseaux sociaux regret nanga makasi yango wana mais tu vois pas que les réseaux sociaux eza motu te eza bino bato borandama na réseaux sociaux mais moi eza na motu nde ya créer réseaux sociaux eza bato nde bacréer réseaux sociaux bato wana nde bacréer réseaux sociaux nde baolukela biso makambo mais quelque part réseaux sociaux yango wana okondane wana ezofulukisa bato mosusu ezopesa bamisusu eza peut-être ndenge bino moko nde bokoutilize réseaux sociaux peut-être mabe bino sikoyo bacomédien bozoutilize réseaux sociaux mabe eza na bino mpe bachroniqueur ya bino mpe bino biso toyeba makambo na bino ndeni biso bino boyebisa biso te bino mo eza wana responsabilité ya biso eza nini na mk motu mosusu akoya biso likambo te otalika émission ya Viviane okosala analyse nyonso ya balive neske moto apesi yo osala mpena boye okatika place mo Viviane alobaki bato bakomi osala nga baémission ya batéâtre atalika théâtre wana boye role Viviane azwaki na role motu bo azwaki asala yango analyse alexi na tv eza réseaux sociaux na bino bajournaliste nde boyebebisa biso mosala bino bozaka wana boye neti boye na eleyami Viviane okonde bakiation mo boye mpona tuka moninga mpona lobela moninga mpo bino botalama ok rien kala ezalaka mpena boye tozalaka biso na basuccès to baproducteur babaya bizala na basuccès tosala basuccès bato ebele batalaka biso ndeni même ana Kinshasa même na ebanga mboka tozalaka na basuccès na biso mais mpona nini ntango biso tosilisa mk tozalaka na basuccès na biso sikoyo ntango kaka longa réseaux sociaux ye ekomi na bino bajournaliste nde boyebebisa mosala na biso ntango bino nyonso lelo comédien nyonso ezalaka na réseaux sociaux na ye azalaka na chaîne na ye ntango omoni ke eloko wana balobi eza mabe mpona boya kodementir yango te par exemple conflit ya sila na bellevue mpona nini balekaka te bango bayebisa soki likambo eza nango te bomama moto likambo eza te tomona bango ata mokolo moko te tokomona mutu boye na mutu baswani tokomona te moko aleka apelisa caméra na ye nayebiso moto oyebebisa ya président omari na président kabe basalaki yango ntango bino bajournaliste na bafanatike balingi bopelisa bango moto balekaka bango mibale basala émission baarrete mama moko vana boyoka yango susu bando bénéficier nango soki bando bénéficier nango na ndenge moko bango batika seke sila nani babénéficiera mpe na bavue par rapport nango tokomaka bastar te fu balobela ngo nde mpe koma star non tokomaka bastar na mosala na biso président kaleb akoma star na mosala na ye président omar akoma star na mosala na ye akoma mpona polémique te yango baretaki yango soki eza na quelques comédien bazalaka na besoin ke so balobeli ye mabe nde akomi star wana baza su bacomédien te soki batika na bango mosala ya comédie mpo soki osali mosala no kitoko na kojoue bato bakokomprendre ka bato bakoyeba yo bato okozwa mpe kaka succès eza kaka na kolobela te donc nga mpe na kosenga na bino bajournaliste mpe bomeka mpe koyede biso boyede mpena biso makasi tomona kala bajournaliste ya bainformation bazalaka su te ya nde tomonaka maze mwasi mobimba mosala ya sport azalaka émission ya sport bazalaka su te bato tu bakomaka ya misili kutu batiki bakomaka na bango nyonso tu kaka bato ya théâtre mosala nde bolanda biso d'autre part bino nde bozoyede biso te bino fu bodomine bodimine botiya batéâtre oyo toyebaki kekala toyebaka bajournaliste ya théâtre toyebaka bango nakotanga bakonga bango sikoyo te toyebaka bajournaliste oyo basala kaka émission ya bato ya théâtre
ya mwasi ya epekiseli journaliste to kosala biso toyebana biso bino ebele bongo te moko nde oyebisanga moto lokola ese par exemple aloba yango ouvertement bino mboyelake matière ya fandi na ye moto abengi alo nani oyo Viviane olobi ndeni tika maxi kutu ndenge aza wana talatala ya solo ngala bandi kopropana nganga na kozala nga bavu esalami bongo pourquoi esalami bongo mpona bino ti mpona bino bajournaliste nde bosaliki batateatre bakoma mokusa bongo bino bape batateatre bakoma baanalyste pour ne pas citer le nom mpona nini te yandi kuna tumbaka bino kuna moninga na bino ya théâtre est-ce qu'il y a ça journaliste tala wana ba journaliste otikela biso mosala na biso boyoka na bamvutima na bino bata eza masumu alobi bakamera oyoka na bamvutima ekotinda oloba biso nde toya biso mayele te biso bacomédien toza mayele te comprenango bakomi longola te no bato bacomédien bimalite te masala mosala yango biso toya mayele te tosepesa bino mokanga nakokoma pire yo banda lelo tilobi mais ya na service moko te nakosala yo mpona trahi moto nga naka na bamatière ebele naka baproblème naka na baproblème pene oyo baartiste basala ngai mpena kosala lobike na ye nango na internet nabiki mpena mk yo mutu na ngai kota matière eza ozwi mpena makambo bato elamusi mpe bato mais nakosala yango te so na biso mpo nasala yango nasepelisi yo soki mina asala ngo sikoyo laliotinga makambo apesi makambo osokola me nakosala yango te so bato nyonso bakoma obomba bandeko na biso ya théâtre nyonso bakoma obomba makambo na se ya mabumu tokoma bia moni mpena likambo boye ya banalize likambo yango ye ndeni na banalize eloko mpena ngai tala eloko mpena ngai na osenga na baprésident masumu président masumu fu baprésident elombe baconvoke mpena réunion biso bata théâtre totelemela bachroniqueur bakoni mama bakoni papa bomeli biso mosala tokoma mutu moko biso elesi na bamusicien bino mombo oyo obenga biso alo yakozwa matière yango oyo biso elesi na bamusicien toyesana na bafootballeur bino bobengi biso alo boya koto matière bolingi babeta masolo na bino biso topesi bino makambo bino bando oluka tokomi biso na problème te soki mpena basupesa nde bandeko na bino moko bandeko na bino bon omoni kaka na théâtre ngo lokwa nde tolingana na biso te pesa masumu mpe akosala nde réunion na ye ezalaka mpasi akosala réunion na ye batraître akozala kaka mpo nini ataliki mk apesaka nga $50 mk apesaka nga $100 tika na tumba atalika benzala na ndako eloko oli eza te azoluka matière bamosusu bakota bagroupe ba whatsapp wana mpo baluka matière avanda na groupe ya whatsapp moko boye alobaka te akomaka te akomantaka te ye aza na kasi eloko ebimi aza le premier jour bandeko bona ba whatsapp bagroupe ya whatsapp ya baartiste eza message na opesa bino bandeko bozalaka na bagroupe oyo esangisa baartiste bokemba botala bandeko baza na kati ya liste ya whatsapp ya groupe wana na liste yango namona motu mosusu alobaka te akomantaka te avanda kaka sui aza na kapa bimisaka makambo elekaka groupe neti groupe abimisaki liste ya bacotisation omonake bakangi na place bato bakokoma te abite bakangi baopema yoka bakangi baopema ntango balasika liste batala bato batie mba ale liste ebimi ok kala mpe tozala na biso ntango otie cotisation moto oyo akufeli aoyeba te banani batielaki amonaka enveloppe oyo po mbe etie mabaku te puso atali kaka Viviane atielenga te moko Viviane akosala likambo boye na otiele mpe te baona kobomba mais soki ekomi moto basali cotisation fo batanda liste mpona publicité ok balobaka ngo soki liboko epesi oyo eyeba te yango ozomona babilo mosusu ya bacotisation Viviane akozala mpe mwa kilo ya kopesa parce que omona bakotanda ngai ke Viviane apesaki boye basala yango mpona transparence mpo bolobakalobabakosalango mpe mpona transparence mais transparence yango presque ekomi na ndenge mabe motu mosusu alingaka te asungi motu aloba nasungi ye kobonganga te kotala kobonganga na tv te ebeli basala yango ti ebeli basala yango befu kozonga na systeme wana mpo makambo ekebi eto ndeni to totika na biso bino ata boye boye tolekaka susu te na bemission na bino tosala so eloko te wana toke bien mwa basekret na biso ebemba na mwa ndambo Viviane bien na nazonga na eloko moko d'ailleurs po ozongeli mela mai bapesa mai donc pema na mwanda banatali nazonga na makambo ya nini ya liste bato bamurmure lisusu makasi pourquoi parce que Ursule Péchanga, certains disent que humilié à concert à Fali
abwaki ba $100 pendant que na matanga ya ndeko na ye apesi ka $20 bato bakomisi yango ngambo kende na concert afali kuta ana ngo bele bongo yake abwaki fali mbongo fali yango taboyi na ye kozwa mbongo malandi fali tatikeli yango fali mais matanga ndeko na ye $20 poani mais soki wana botuna ici aza en vie bozwa une émission boposer question wana là na place wana toka bolimbisaka nayebi te na koloba nini est-ce que bato baloba na raison pene eloko na koloba te place wana tolobelika macotisation ti yango topesi vi na yo mpe pa ndeko apesi $20 kuna abwaki ba $100 basengaki cotisation ezalaki $20 ezalaki $20 mata apesi $20 sikofaka apesa combien Viviane tout le plus vérité ezalaki $20 omoni mk la lion ntango fondation eyaki na mbongo na matanga fondation na mbongo na matanga ke matanga eleka bien biso lokola toyaki na susi ya ndeko na biso ozoma ezalaka mpe na bafamille ezalaka bon ngana ndimi nazwi charge ya boye baartiste bandimaki charge ya cercueil na charge bandimaki ya cercueil bati cotisation $20 mat est ce que baobligeaki mutu tiela biso $100 est ce que baobligeaki mutu tiela biso $10 balobaki $20 mata po batelaki nde tozalaka biso nyonso so bandeko bakotize na bandeko bakozaka te na montant oyo kobima wana tosombela yango cercueil siko bozoluka bato batia ba 1 million mpo basala nango nini le reste ya mbongo etikala mpo mbongo etikala ti mbongo basala yango nini bango akesi problème mosusu eyeba oza omukaka omimango na piste wana te mwana eza lokola ofungolanga likambo mosusu tokende na dossier mosusu somo etikali so basali cotisation somo etikali kaka na kesi $20 mata irsi peshanga atiaki $20 félicitation batika kokende na moninga so ndenge baokende bongo est ce que lelo Viviane bino na théâtre monde ya théâtre est ce que bolingo ezalaka bolingo eza te tolingana te tolinganaka te qu'est-ce qui fait koloba bongo parce que so netinga na koloba lotuninga question moko non na monde na bino lelo ya bino bachroniqueur na bachronique qu'est-ce que bolingo ezala na bolingo ezala te parce que le bobo yango ndila esalaki bolingo ezala te parce que la lion tokofanda place mo bote tobezamino basolo ti omona mpe normal mais eza na place mosusu ya bacomédien obandi kaka masolo boye bafungoli mba moko video asala atina tikota audio voice kote ya enregistrement abandi koenregistre bino nyonso booloba mais akati kaka place oyo ya monte yango place kaka oyo olobaki azwi yango atineli ndeko moko ya journaliste mpo batanda yango na youtube place ya bongo oyo olobaki bolimoza ya liboso ya mibale mpo place nyonso bato baza baproblème ezalaka kaka ya mibale boyeli bozwi problème na ndeko na yo na place okeluka ndeko na yo oyebisa ye ke ndeko na ngai ndenge osali bosali mabe abombi yango ndeko ozala surpris to surprise amoni yango na tv bato mosusu baobenga ye baotindela ye balien tala motu balobi na wana obenga ngo bolingo ya mosusu ezali ndenge tomonaki babiloko ebimaka boza na groupe ya whatsapp bovandi nien bosala makambo osuka bovoice ebimi na peke pa esele panama olobani toa bolingo ye moko mpe ndeko esele panama alobaka ne clair bacomédien nga naza nanga bino moko boyelaka nga yango afunda mpa nzambe te afunda mpa nzambe ayeba mpe azomilongola tala sagesse ya mwana mwasi amilongola ngai ya bato kutu te bino moko bacomédien boyelaka ngai aza problème te mutu ayelaka ye to bato bayelaka ye bango nde baa na problème siko place wana kolobaka bolingo eza wana amour eza wana non tokofanda boye basangisi bacomédien tolingeli bajournaliste boule eza quelque comédien wana bokoyoka aobenga joesela ye nakolinga kutu balobelaki yo boye siko ndeko wana journaliste mpe aye afungoli caméra na ye moko asala analyse makambo nyonso balobaki na réunion wana na yo ekomeli ngai bozoloba na ngai boye est ce que na bolingo eza yango nazomona nde tolobaka tolinganaka te na sens wana ok Viviane abiel tozoke malembe na suka awa nde place na place ifo tobongama mpo tosolola pena nde ya solo wana nyonso tosolola nante siko nde tosolola Viviane abiel
Maxi Bondoyo aleki na TV alobi yango clairement kilele mpona bino ya domaine na bino obaye pourquoi ya mibale producteur bino moko nde obanda olinga baproducteur omoni producteur aye na ye na idée ya bien asala na bino film bino moko bopanzalela producteur mpo yo obanda okonzaka baninga yango fo olinga producteur mpo obanda okonzaka baninga ale producteur ape ntango ekomi bongo ekomi soki aye azwi mk azwi abiel azwi sp libulu moko apres motema mabe ekomi na kati na bino okolobani mk soki otali bato nyonso tocrée baproblème na youtube ezaka biso batakala soki otali baproblématique ya youtube ezaka bato basala théâtre oza combien d'expérience na théâtre na 20 ans 18 ans 30 ans 25 ans bango nde bazocrée baproblème ngai vraiment makambo ya propos ya ndeko maxi nasepeli nanga nango te omoni babiloko neti wana eza babiloko oyo ya bemwana ezalaka na baage moko babiloko wana esalamaka kikarine bakopine tomona kutu bana mike mosusu so bino bapanga boza na bonzambe te bopuya mpona bana te omona baosala zi ya kasi ya papa na mama kuna na se baobenda na mabele so bana bongo tanga okola aleki yo wana kutu azalaka mwasi nanga azalaka lesbienne nanga c'est de n'importe quoi eloko ndeko maxi akosala azonga na scène asala biso théâtre kozwa kitoko banda ozwa wana epesa kaka makambo atika koyena bapolémike atika kocrée yango ndetalobi vérité eza vérité te aoluka base oui maxi aluka base lokola amonike yambisi atia bagarre na esprit andimike kilele pene yaki makasi na kati ya est-ce que makambo nafumi kolobama po ndeko septie bagarre asa bongwana est-ce que babinaki lelo eza makasi akoka puya yango mpena nesi nga be Viviane boye na yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na appuyer buzoba satanique a dénoncé nde soki epozaka lelo koloba mpe nga nazaka lelo mpona koyede basusu bazwa makasi nani lesbienne naotuna exemple neti soki ozalaki lelo kolobake no ndenge eza boye nazalaka lele biso boza kuna bobima mpona eza kitoko te kala nde bando osaka na biso mpo baproducteur ngai ti nazalaka lelenge nanga wana maka mosusu ya maka mosusu donc nakoloba ngo na télévision boye te eza salté makasi na bato baotalanga donc ngai nazalaka lelenge maka mosusu yaki lesbienne te nasala yango mpe te yo basimba tosimba mpe te te nasala yango te en tout cas nasala yango te olembula te mpena ndenge ngai vivia tokutu bapapa bolimbisa ngai kozata mobali na te kamwina mwasi kabe biso basi nde tozala nkele makasi bongo mwasi eza nkele ti mwasi eza sokola 3 fois eza kutu moke amikatrampe ka na mai so avandi moke akia ata mai te totambola na esui ata longete ake moke apangusi moke apangusi alingana ke nasala yango te en tout cas bolimbisanga nasala yango te eza mpe mabe ya kolekana te yango natunaki ndeko natuna bandeko mosusu est ce que pena ndeko maxi ndenge aza wana azala na mobali wana mobali tauti ebota obotani na mobali te bongo nabotana nga nabota ti na mobali ti bongo na mwasi bokobota te nabota na mobali me nazala na mobali te ozala na mobali te na mobali te nayebisa bino nabota na mobali nabotaki me zela na explike mam naoloba nabota na mobali me bato ebele bamonaka Viviane azala na mwana mpe azala na papa na ye nazanga moko na mwana nga eza biloko ndeko maxi aza mpe ye moko na mwana na ye mpona ndimi te motu alati nkombo ya mobali moko boye akoyanga te faloba propos moko boye mpo soki oza na mobali oyetaka na mobali wana ti famille wana baotalela te baotalela yo estce okoya na tv okoya na tv mpo oloba ke nazalaka lesbienne ekohonore mobali na yo ekohonore famille mobali na yo to bakamba na mobali na yo oza na kilo ya olobango donc ndeko maxi atika kosala babiloko wana donc oza mpe bozodeplore mpe ndenge asitaki mamisa na kati ya makambo akokotanga kuma mamisa te puisque mamisa aza femme légitime mamisa babali ye il faut pesa mamisa barespect ebele
donc faut respecter mamisa parce que mamisa nakunokoki pasi mpe batalaka mamisa bali mais bato baye nango na youtube obali wana kutu ezaki na baproblème mais obakisela moninga problème likolo ya problème ke mobali wana mama na ye kutu azala kisasa akipa mama na ye tele maladi akebala kobala mobali wana azaka na baproblème est ce que ndeko bongo azomérite susu babiloko asalite bongo soki mamisa asala yango je ne pense pas que baki mokolo na ye akontina yango eza na misu kosakana ya bomwana ntango akomi mokolo eza bomwana tosakana misu na mayoto preuve eza wapi ezaki salite makasi eza wapi eza partout osakana bino ezali salite makasi producteur moko azozwa bino kate bino bana mikesele bobanga producteur nangi na répondre na mpe omema producteur bebande koya producteur lera oya producteur lera oya sikosala bino film déjà asali liste na ye naobima na la lion apointe basa kitoko apointe Viviane apointe MK ntango azoya aobima na bino biso basi nde tozalaka boye omoni ke mobali aolinganga ntango akoya maloba sukali nakobala yo naosala omipesa te omipesa mpena makasi oyeba ndeni ke producteur wana abimaka na intel babi bino boyebaki sikoyo belosango na nko oyebi ke nga Viviane bazwa ngai comme ça Viviane ande joue oyebi nini moto alobi bapropos wana seke ye nde moto ayebaki mpo ngani naza boye nakondima bombanda oyo naomona na miso nanga te jamais ata mobala ngo eza soko kitoko soko osepela bato mbongo naoboya ngo nandimi mpena kende tovandi boye mobali mpena ya MK naoyebana nga na sine na ngango naosala yango te umwana nde mbanga balingaka biso ali na mwasi na ye abombi mwasi na ye oyebi kaka ya marie oyebi ne mutu na makolo te na moma na otala baintere na yo mais kasi oyebi kaka ndeko na ngai ye wana lalia ndenge azala mobali na ye ngai nake na bimi na ye na osala yango te ata nde nazalaka na ngai loyenge na ngai makasi bongo nasala yango te kande mpe nakomi boye na osala yango te ozomona bandeko ebele batika nde babiloko baosala wana ngai naopose bango kaka question poso totali bamakambo to ezocréa mina bayoutube bato ya théâtre eza kaka mikolo bamama mibimba na bapapa mibimba so oyebisanga bana biso baoya mikolo oyo baoya théâtre baokola siko toteya bangoni nde ezala mpena mwana esika na théâtre aluki ma mokolo moko boye avandisa ye yaye apesaka na conseil théâtre ngo to bino obandango mwa kala topesa bango conseil nini babiloko esalama oyo fai totika bango nde basala yango bapeti na biso baobima sika na théâtre bango nde basala yango biso tobenga bango topia bango conseil tobela bango matoi te biso seri na biso ezalaka boye te biso seri na biso ezalaka boye te botika bango nde fu bandonganaka bapotanaka biso tokonseyaka bango mpona sikoyo bango biso toyomosala yango sikoyo bango baotala biso baloba nini barespecte biso te omona question okende boyepake na yo ozongi na boyepa songi na yo korespecte o te mpo biso mo tobebisa image ya théâtre c'est bon ça théâtre nakojoue na joue ya kala wana zongelango tika mafitita pampamba ndenge ozana na rajo oyo ekomi na wana omerite kozala na ndako ya libala babali yo mpe boye porte kombo ya mutu maxi nalobana maxi mpona alobana naye obanga te yela mpo eyaka mabe aoyelanga omoni so maxi alobi ayelanga soki alobi afinga Viviane se eza passé ngai nyonso ezalaka passé na nga donc soki ebimi passé na nga soki ebimi na reletaka te na bato baotala yango baloba o wana restanga azalaka na yambaka na jésus te ozomona na yamba jésus te ya babiloko akala Viviane azalaka kutu boye wana babiloko bakala nga na mbanga yango te nga soki eye nango bato baotala esango mpasi te omoni naza boye natika cigarette nabi yango exemple ya moke natika cigarette so bazwi image na ngai ya siko via na ofilme wana nde sikoyo bato baotala biso baokamwa baobaye ngai ya alonga kuna moto abongwana ekomba yesu ya monoko nde nzoka akosaka biso ozomona place wana baencadre na ngai baprofete na baprofete so baencadre na ngai bakolela kutu mais sikoyo lokola eza passé ata bango bayekola eza passé ngai passé na ngai esuwanga te nakumisaka nzambe nde na yamba jésus comme seigneur et sauveur donc eya mpena bobendi eleki nga passé na ngai yapo ata balobi abimisi mutakala so bateli eza ya kala c'est normal ntango azala na loyenge azala mpe moke bomona teke azala nzoto moke
omoni sur scène osala sur succès makasi ke babeza pamba kodénigre ya ndeko na yo kobimisa makambo ezanga ntina mpo bato batala yo beza omolango za beze eya beza aluka zwa succès zwa makambo sikoyo eza makambo ya salite ekombo déjà osala na beze nini kasi osala beze ti mama na niveau maxi akoma maxi bondo na niveau akoma nango wana akoki kosera abc kobeta masolo ke nazalaka lesbien na moto ntel pourquoi so moto aodénonce ta moso ayambi ye so aodénonce bamambo mabe ezala na monde ya théâtre bino bozomona yango nga Viviane nasalaka la mosu témoignage nanga nalobaka wana tozela témoignage nalobaka ke nga Viviane nakoza naza lesbienne nakosite koma motu te azalaka lesbienne nanga nakosite te obongisi to bebisi est-ce que pena témoignage wana nzambe ayambi yango nzambe ayamba yango te ateli tala oyo akolamba yango te lobake nazalaka ndoki na bandaka kopumbwe nazalaka boye pourkui nalobake na bandaka kopumbwe na la lion pourkui kombo naeza na tere nini pourkui sikoyo nde naza wana abimisaka babutu oyo ya banda ezala na bango pardon nazolobanga yo ti abimisa babutu bamibali ya mike azala na bango maxi mais sikoyo tolobana na abimisa makambo mamisa maxi te abimisa bapo abimisa kaka lesbienne kibutu abimisa ti po azalaka grand lesbienne te po maxi opena nayebi ye mpenza azalaka pena grand lesbienne te maxi banda ozwa mibali atanga na bakombo ya bamibali oyo azalaka na bango bazala bato ya théâtre ou bato ya théâtre te atanga bango soki azotubela selo bino nde bolobaki aotubela aoconfesse atanga bakombo na bango soki azalaka lesbien andimi te ke soki saki lesbien na mamisa seki acontinue yango sentiment wana apimisa bakombo bato na bango basala théâtre bango basala théâtre te po tondimaki tondima vraiment ke mamisa azotubela mais pour tomonaki yango eza nini eza kodénigre ou ezalaki kosali yo moninga o comment otrouvaki yango ndenge nini bapropos wana to mpe sorti médiatique wana bapropos wana namonaki ndeko mwasi aoluka asala base sikoyo aoluka asala base na ye mais eloko esali salite ndenge nazosite bakombo ya bato wana nde sikoyo esali salite makasi soki azotubela nayebi te journaliste aza place oyo okotubela nandimi te soki akotubela seke fake na église ayebisa mpe mutu te afukami azoyebisa nzambe nzambe elimbisanga natambelaki na bosali te nazalaka lesbienne nzambe ngai nazalaki komona mibala bana mike nde nga Viviane azala na bango ngai buna nga azalaka mobali namona mobala kitoko ya mokie nga nazolinga bavie ta nalobabokola bango nabokola bango so wana bajini na baketi boboyebi te mosu na bokola bango avanda bango ndako moko ebima te mpo ebima te nga na yamba jésus so siko nga nabimisa nga moko boye oyambi jésus okobimisa bango na ndako omoni ntango jésus apropaka mutu otika mabe malema mavoya mpa na ye okoma kaka bongo osala likambo okomi na degu ozali nao déjà appel déjà okomi na degu ti oye ntango oye sikoya okobingana bango ndeni sentiment na moto akata yango te so yesu akati yango te motu so wanda ete kokata yango ntango osu nazwi bateme nyonso etioli na mai ekei donc nazalaka mpena bongo sikoyo nde nalobiki nazalaka moto babutu sikoyo yebisanga motu mosu ntango oyake ifonakuta ndenge na bana mike bino bomona ndeni ayemakuta lobalobala yango déjà mpe nga na mama ekobomba te so nazwi mobali selabi entourage na nga fomamona ke mobala Viviane yeyo na butu na nga sikoyo yebisanga wana oloba nini osambwisanga nga moko na molanda komisambwisa ngai ndenge nazalaki mopagano sikoyo ndeko maxi fo aluka abongisa soki otubela atika bakombo ya bato nga mpena namona openaka esopi nango ye atika bakombo ya bato voilà. D'accord, tu as Souka, une dernière question pour te clôturer. Viviane Abiel. Pour nani comédien soka kabali. Makambo yako bimakana sima wa botola ki mobali ya mutu. Moi si na azalaka. Moi si na bipo nani ba comédien bozala mibali na bino moko te. Bozala ka mibali ya ba fani masuki, mibali simba, mibali ba utobala awa. E yinde za ko telenga na kuna sudi. Balobi babali na ndako libala ya mususu. Babali lisukuna kuna mobali wana bimi moi si na bimi ba donc des heures de je comprends pas pourquoi ça la bon pour ba comédien. Ba théâtre. Ba ngoma linato za na bondumba. Omoni tango mobali ngo bayaka pa bandeko. Bayaka na fiançailles. Kanga lupango. Oh, coutumier. Et ce qu'on l'a donné au civil et religieux. Bandokiti.
babamona kaka so basali bongo nde babebisi libala mpe basi yango wana oyo babimaka natuna baona ti mobali azwi olinga mwasi ti akomi na mwasi wana boyebaka te bayebisa bino te ti basalaka coutumier bake na civil boyebaka te bobimaka na civil ndeni bobimaka na civil ntango babimaka bongo apres bosala ndeni mpo bato wana bazalaka kaka po eza kaka na fani te babima ebele bato ebele babala babima renete efoku mwasi abima baza ebele sikotango bobimaka bongo bosala ndeni apres bokabola bango bafaible babafaible balashe basi wana baya ndenge vie naza boye mobali nanga kobima na mwasi moko abali mwasi moko apres nabimi nga mwasi ya mutu wana boza lashe basi babali ete sikoyo okende koefase signature ya mobali na commune toye batémoin olongo kuna jusqu'au pasi bango conseil nini bandeko bacomédien aboya mobali so mwasi bongo abimi to basala ndeni aboye pwani moto honore bongo boya soki bandeko na biso bacomédien boyebaka bato basalaka bamanevre wana ezalaka biso bandeko na biso bacomédien oyo balingaka kosali mariage ya bato donc so bomoni mpenaki obali na yo oyo mwasi moko boya bimi multiplier lisusu kolinga mobali na yo multiplier su bolingo wana po toyebaka na religieux ntango olati voile nde esili fo luka su feti mosusu fo bakisela biso mosusu ntango wana eyira osimata bisi mosusu wana feti eleka religieux feti mosusu eyaka su fo bakisela biso yango ninga mobali no makasi fani Ok, comme il y a su, moi je pense que je me limite par là. Ce qui espère la lune. En tout cas, comme la chose en Souka, naebi qui émission sali bien bon na maman Mélène Zemba, il y a tous peuplé en béton, le maman chérie, dans la Queen Pilove, My Lady Boss, na j'ai tout métal, la patronne de la marque J'aime Fashion Design, na Dr Laurent Macabou, le jeune médecin depuis Soudaf, mais c'est un gros puissant, mais très silencieux. Il y a Willy Moucheni, merci beaucoup. En tout cas, Willy Moucheni, le code mondial, encore et toujours, RK de Bruxelles, de la Lyon, merci. N'habitez, Viviane, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et puis, nous devons retenir par rapport à passage dans mon Lelo, na MK et Okan TV, puis na SP la Lyon Télévision. Et puis, ton numéro de téléphone, c'est important. Merci beaucoup na bafan nangai de monde entier de partout. Na star na na linga mingi. Smoke 9D78. Je crois dans le lobby moi trop. Message ezaka batuba ba découvrir payer ana chaîne ya YouTube ezali Smoke 9D78 officiel. Ba mo la banze ba kitoko za wana musicien, aza artiste et rappeur. Donc le grand rappeur na kati Angleterre na benga bongo Smoke 9D78 le grand 9D78 le grand rappeur na pesi mbo na kati Angleterre ba kota na chaîne na Smoke officiel 9D78 ba mona banzemba kitoko asali pe mikolo ya maladie donc message nango zaka wala na batu ko sala rappelle la maladie yango to rappelle maladie non yango na pesa otia bokuta la paix bozaka contact na ya sola na bien azamo malamu azamo na mboka na biso atala rabino peso MK s'abonner pe na chaîne na ye atala na boxe pe s'abonner koto yo ba découvrir pe wana za artiste nanga préféré quoi. Très bien, merci beaucoup. Téléphone le exact muto aza besoin kota contact nanga bino boza na bien le soka l'équipe par yo bomba na hotel so l'équipe par MK bomba te donc na préféré les abons mingi pour moi bato mosusu bakomi wana oyo bazwi numéro boye akomi na WhatsApp olobaki boye osalaki boye nyonso na lobi mpe ntan mosusu motu mpo aza mpe célibataire otala walingako mingi alukaka ntan mosusu asenga Viviane Makwela omoni ke koyepa biso ya ntan mosusu akoyoka soni nga mpe ntan mosusu directement peti mais soki eza ke opportunité moko eza ya Viviane na osaisir yango kaka attends la petite numéro T na saisir la porte est grandement ouverte. Viviane Penza confirmé Penza célibataire. Bon on les a vu privé na ngana remis tanda na TV boy. Teza ko na mizo mi tanda na balabala. Ti ba ba kaka na internet. Ba on tele na internet ba te bele ba sala ngo pour c'était ça ba. Donc vie na ngabina wana za ko vie privé. Nazara na été. So alina découvrir en face à muto azana
nde ya kodécouvrir yango na te fe mpona koloba te mpo nazomiteka te nazomiteka te ngana bezoki basombanga te teka bango baosomba bango En tout cas, merci. Merci. MK, moi je pense que tout le monde m'a tout, tout le l'union sort. ye mpena so na ntango nkombo na yo te eza mabe wana aza conseillère nanga privé mama bijou kentani mama moko bien mama sociale mama bijou kentani aza mama apesanga baconseil makasi ntango na ngai natika théâtre asololaki na ngai malgré nalobaki me ntango natikali nga moko na réfléchir na mama lobi na wana ozala na motion makasi on émotion mais welcome bienvenue na sponsor nanga Monsieur Dido Penda dans la Kinshasa. Monsieur Dido Penda, bon séjour dans la Kinshasa. Auditeur à la Lyon. Voilà, moi ça pembe moi Kitoko. Merci Merci beaucoup. Maman Bijou Kentani, gros bisous ma maman chérie. Je t'aime beaucoup. D'accord, merci, on est arrivé pratiquement à la fin. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci de vous abonner davantage. Nous avons 50K. Nous avons 50K. Au-delà de ce que nous demandons, Dieu est capable de donner au-delà de ça. Donc merci à vous tous. Merci pour votre fidélité, la confiance que vous nous faites. Ça nous va très droit au cœur parce que sans binôme à plein. Merci à vos reproches, vos critiques, vos suggestions, vos permettre de ça la sukande to kanaki na sima caméra ezara yewana mobali ya mwasi moko vino kosia donc yewana nde tozalaka na ye mwa trop nde tokutani bongo mokolo mokoya na émission mosusu na invité mosusu na chaîne kara oyo bokosani kolandela biso. Au revoir.